Fimbuna Fimbu News, Ken Piana officiel. Bonjour, alors si vous voulez des bonnes infos sur Paris, ce qui se passe, tout ce qui est super, il faut suivre Fimbuna Film. Ouais. Top, très bien même. Vous avez des soirées privées, des soirées VIP, des anniversaires, vous avez des concerts à filmer, tout ce qui est cérémonie. Contactez Fimbuna Fimbu News avec Ken Piana, il faut là. Avec Ken Piana. Donc pète à la gata ma copie. Il faut suivre Fimbuna Film. Zolobi tout na Fimbuna Fimbu. Biso na bino, donc on pète à la gata ma copie. Donc pète à la gata ma copie. Ken Piana. Fimbuna Fimbu News, Ken Piana officiel. Voilà, merci beaucoup, Bana Congo, Bandegotou, Bolanda Biso partout, à travers le monde, Balobi Gare Centrale, Fifisi wa bloka Masolo na Kinshasa, émission Gare Centrale, vraiment au sentir, moi c'est à Poix, moi c'est à Pembe, Fifisi wa, donc Masolo à Gare Centrale, chaque dimanche, c'est à la Inda na Kacha Boulevard, donc Lelo, Toye ko sala fifi si wa surprise a comme na de Megan si wa Stone bonjour. Ken, on va misanga. Ça va par la grâce de Dieu. Qui m'ezali? Ouais, ça va. Ça la konde nini balobi ozo décorer ville na ndenga ba blagité. Ah, merci Ngaruto. Non mais kaka lelo na tieka poudre pembe na rouge à pamba. On a vu to tia ba biloko te l'autre donc ça na décorer ngo merci beaucoup nzambe ndenge on continue pour battre la Ken Piana mon boss. Voilà, fifi si wa balobi chaque dimanche batu bazo se déplacer belé et communauté lemo net ya concert na habité confiance au batu bazo pesa yo et ça lokoma. Et ça là bien parce que t'as mon peu pour ça mais tu te dis qu'il y a t'as ça dans vous na boule so na ça comme ça le foot et les locaux ngala mo le pena mbonga bien de na musala moi na musala les opesa yo ne musala mo salot et même pas mampate même pas Verambo et même pas Fali et même pas Fabrice pas ba te belé parce que tu travailles mais tout ça là non ba délire. On n'est pas qu'une la journée, mon bana passe à côté sans balambela, na liato kabela mbongote. Mais quand il s'agit de ton travail, aux animaux taliboso et sanga, stone lo que l'équipe musala exate. Donc on doit vraiment travailler. Hein, il est clair. Na moni opo tambola na concert mo pa au Paris. Na habité so ko présenter biso. On va tirer à pas les news stars. Ah, ça là bien, le venu me chercher, tu passer un cadeau gueulé hein. Oh parfum. On va dans na habité ce qui a se présenter Batouba Landabiso et Belé. Par rapport à Naye Paken Piana, la lecture de la presse, de la part Nolitambu, Naye Kin. Oye Kin, tu as vu que Ozambo Kabanka, vous trouvez Kin en comment? Kin ça va, ma place de la tika ma boule va tongi tes arandés à mais sinon ça va en général. Vous préférez yaka na moment d'élection, moment de propagande. En zone à la avant, on a sabé là pourquoi pas apostiller qui vaut tête talaraye tête tout et ça la kanzambe na ngai. Et ça promotion de ye ba député obiga ne ba postuler c'est parce que tu la mort que na déjà ay ba ninga ça membre donc c'est ça quoi. Fifi siwa relation na bino mi balé banda koma na kini kaka ou bien na ndenge ka ya ba YouTube na biso. YouTube te na Luanda tu sais ne to ça na internet to e ba te que to zappe famille. Donc famille zanenyo bobota mieka te bande on peut monsieur abota bazala tête net aux ala. Elle habite loin ça fait un temps, elle travaille aussi. Ah yé pas ka loa nga liboma. Mais au cas moi si mi micro on ça musala. À part ça amital on était que non na zape kitoko na za ba relation pour loin de cop mboka ya mbongo. Donc ça déjà boebiso solo là. Ozanga baté ba soutenir yo atala ngote elle bosse, elle est devenue elle c'est une copine, c'est une sœur. Donc au travail faut comprendre que toi na bouva au parquet ma bé. Hôtel mana sope mupanzi ko to. Mboka Kabila. Chadam peut apostiller et puis na suka na on peut sous biso peut ozana opposition donc promesse il faut bongizana en vérité. Alors na monineti Luanda ba Congolais. Ouais, comment fini Kawera? Oh, on a qu'on doit comprendre, on doit perdre. On a la sikoyo, on a la fille de Werason. Voilà, alors. Oyeki nikaka ndenge bana Luanda ba okima bango. Te makizembe on a billet, on a passeport, on a epenzela lufute, on a kitara nanu nini te na avion, na kiti na njili na ye.
kuna te oke bébé albino te baby nango normalement la mboka nyonso to esenga faut ozala légal faut ozala légaliser biso ba congolais toza na mboka mosusu déjà vendre oza bateke faut bimisa document faut sala boye donc en réalité bande ko luka bato baza na ba documenté pas toza na documenté ba sala na ba welo côté ba refouler ezaki pena na kati ba province mingi ba diamanta et tout mais sinon ça va na kimelo te yaka mwa koto dimi alors bato bazobebisa réputation que non na Luanda kuna bazobeta ba torturer ba congolais yoko oloba nini yo mto otikuna makamwana ezaki na kati ya province je crois na kati ya capitale en tout cas na monyango te na kati ya province nde ezaki pena to mona ba photo et tout mais na capitale nga na monyango te na Luanda na moni te. Voilà, alors ndengo yeboye tomoni migenie mape azongi Kinshasa est-ce que oye kaka na cadre de émission bio ye na yo na cadre business oui na ye na bien na cadre de émission parce que Angola na temps o yebika tema ba diamantante ba solo la bien mamboko eza mwa mbilinga ba mission pena ces derniers temps ba oyate ya ngona boss nanga no litambu apesi makambo apesi billet apesi logement abikita ke travailler na kin ya ngona ye na beta be mission la beta na ba kizembe na ba fifisiwa na ba te belé donc et ça ira bien. Alors tomoni ozobimisa couleur moko ya bien na ville pe batu ba entouré ba boulene tshoti ba Paris na habité au vivant na ndeni o na Luanda ezala mwakara o mona fi olobi na yata jape kyo da bien ba loko kuna camarade na bien oti Paris na bi moi Luanda makasi mais ana prom de ce na prom matente po ba msu na Luanda ba flou moi ba film soit finga biso so tele pena yango so la bi bato ba finga siwa me bata ke na Sony une fille talaka kangi RTG donc RTG chaîne bato eza malamu talaka honorable plus moi bilou si vous senga muto azana fois une tête bien faite net fifi siwa boy mutu na ebisio mutu donc une tête bien faite tout est ça là donc côté mission sentir que ça va est-ce que gare centrale o yebela liboso na ya lelo okolo ba changement nango okolo ba nani osala gare centrale bien. Pour être franc, j'ai d'abord pour Fifi Azamoutou, Nanga, Masananga, Boéboué, Fifi aussi a bien. Au moins, la gare centrale à Liboso, Batumso Andoyate. Batumso a la gare centrale, tu vas misser Moussoubayate. Mais tout le monde a bien fini pour aller tourner dans Nani, ailleurs passer dans RTG. Mais en dehors de cela, Fifi aussi a tellement bien, na professionnalisme, na moutou. Et donc, elle est bien. Et bien. Est-ce que vous avez Kinshasa te Nzela peut-être ya poto te poto moni? Nzela ni Angola. Nzela poto ya Angola. Nzela poto ya Angola kuna mamba poto ya Angola mbongo mukie nzela poto ya Angola s'il faut voyager na Angola partir à kuna na kei. Awa de na yo ka Schengen kanga mate. Bato ba benga bino ba jaloux ba lobi mikolo bo jalouser baninga na bino ba ke poto yoko lobani. Poto on est na veille na kini we na nga stable we ken yo moni ngai faut na yeso na zala Angola so kite mo confusion zali netka Paris netka ni na plus poto ba kangi na bango benzela te donc ngongere korato kende obeta ta tour to zonga po biso mingi na Angola ezala mingi okay ozongi ça c'est vraiment ce qui OK poto lelo ni ati France au kota faut été so na kena na besi na ta 15 jours na zongi na après na okende sikoyo ona luka ndenge nini na kovandisa makamu ndenge nini na kosala ndenge na kosala bisusu oreva ngo makasi te na renga pena poto na lelela ngo nzala te ken c'est dépend na lelela ngo ça la ngo déjà calcul malgré reva ngo te mo ça la ngo calcul ezali parce que il faut okende kaka moni par rapport moi bana lisusu poto par rapport mamba bana moi éducation bana moi classe moi santé au monde mamba bana ezala moi bien kuna pourquoi pas lobi na kepe soit na tindi bana so bana de moi na de so aza kuna do esenga faut etala ye en plus poto pe c'est poto kaka poto déjà si na moi je suis na mère congolaise je suis moi na Angola azaka na Congo mon bébé Glenn en Tuisi le bébé de maman kaka na kini combien des années déjà na kini na Angola na sali 1 an et demi depuis na Angola na sali une année car ya pamba billet passeport ya rolelo mona batour bébé nanga zala awa dans ça parmi ba maman ba sundola ba anaki na sundola te je suis une mère responsable na si ma responsabilité moi na ngai Minerval fona futa par année futa $600 Minerval fona futa bilamba fona tinda et puis tala bana na ka ngo zabo au futa la mwana Minerval yo moko si na futa la ke Minerval donc botana papa irresponsable non son père a responsable mais ces derniers temps azate aza en déplacement
vie place azali oyebi kaka ndenge makambo ezalaka na minute nga nde bena responsable na bolingo bozalaka te tozalaka te mambo esila kala bana change mobile mosusu na change mobile seke oza na vie ya bolingo ya ndekendeke te ndekendeke te nani na mibali 3 4 5 6 te na mobali moko mais ozosala déjà oboti na oyo ke place mosusu soki bakonte bandumba peut-être internet yo mpe oza le parmi makize me nga omona ondimake naza mère et puis naza responsable vie eza na baréalité ebele lelo topensa te moi personnellement na pensa te ke na banda obota bana na batata tata mais eza ke osengage na mutu moko boye omipesi corps et âme et tout mais mutu apesi les meilleurs de lui te toza bato otali baparamètre nyonso totali age otali makambo nyonso toyebi te fona kanga na koto natala no makambo ndenge eke oregretaka ndenge obota na mobali moko azwa asime responsabilité ya mwana te te nalobi te ka asima responsabilité ya mwana te c'est un père responsable place ana pena fona ozongela ye mpe bolingo ekufaka te bolingo ya mwana ekufaka te silaka bolingo esilaka to mwana na boyani mwana azalaki da na une année et 11 mois lelo mwana nga da 6 mois donc ça déjà ba 4 à 5 ans passés nga bena mwana makambu na nga vitesse isu na ndinga lelo boy ero raisonna ata ba sentiment kala te papa mwana pesa ezate ero ezate toi la 2018 donc né dans la 2018 mbala 2018 pe baza pe makambo 2018 c'est que papa mwana ana aza parmi bato ba dévierge te kena ndoke te nango lisolo kaka te obeta na biso te yete ebi mutu kuta sala système na ye baki kusute sikoyo banda kochange mibale ebele ava pena obota mais avant nazalaki mwa mokie naboti na 22 ans lelo na 28 ans nabota na 22 ans deya na toza badiplôme na nga na bandi université na 6 université puzemi lelo nakola na koma la maturité nayebi ke mpo nabota ilfo nalinga na vie à TV au côté vie à TV qui est bien ko buka la teke bien na vie à TV c'est vrai que toza la portée de tout le monde depuis mibal ba ya linga biso ebele mais toza ba maîtresse ota de Joe aventurier Joe Tintin on a mona mambo ya moi sérieux nga bloka na landa ngote ba vie na nga obetela ba Joe ebele calcul siko mena minute oza na Joe moko stable nga na 4-3 jote na jo moko apamba moko kaka est-ce que otangela biso komboni aza mboka ero lisusu nga bana tanga koma mobile comment na vie ngona loba ba chroniqueuse ba chet ba luka e par rapport donc so bango oboma ba marché te alinga te batanga komboni na nini neti na bio so bango oboma ba marché te alinga ta bi tende to sa l'émission boyana ba jomo boy millionnaire ko lulo boy ndengo zolo boza oza de ana engagement mo te ko yo oboma pe ba marché te aloba mo na tanga komboni to boyani yango mo na tanga ezati ata mutu mso luli yo peut-être on lingano l'essentiel des arons la balité est-ce que l'alliance est na musapi donc oza na libre te nazande na engagement na mutu mais non na balité maintenant nous au confirmer na yo jomo fixe te fixe azali mais na balinga te non na balité donc pour dire que nasuka na wana tenter na chance na tenter te nazana wana c'est simbi te to luki mususu na Luanda obia za Kinshasa nga nazala te wana na loba te po ali ken te wana te wana kota ba vie privée makasi tika ngo ekini po luka mutu moko kwanza kaka te 21 jours na mukie 3 semaines na mukie na bavanda ka kimia voilà fefisiwa pusana mwa koto dimi camarade no azoboya qui a botana irresponsable tout à fait alors papa moi na nga responsable te est-ce que nga na robotana papa moi na mobile mo bazé responsable alobi ye moko azwa charge ya mwana yango na toni na bien te na lobi naza responsable na futela mwana Minerval mais lobi te que papa moi na nga irresponsable il a c'est ça lingo tout na question il assume. Voilà, ma fille a une soeur na joué 3 c'est son père assuma le moi la rappé assuma mais je fais on a recours ça là $600 c'est mon na tindi Minerval père ata au foot amena linga te ba maman na kuna na ngola sala ka nini na lingi te emso bande kwa mobile na ya papa moi na emso ba tante ba papa moi no za kuna ka ko kanga ba fuka ko so maman no za kuna ka ko kanga ba photo ko lata tindi la ko nini on dit que oza vraiment c'est abotisa vraiment ça abotisa babala non après ko bota nga lobi oza vraiment c'est abotisa po o dimine mobile dépense oui il faut asima kanga na lingate bavandi bando ba maman na sela ko nini surtout biso to abata makambo boya mozo mona na propre mo sela moi no loroté ata famille ya papa neto papa na sala yo mo tant que mère faut ko sala ata ba futa de Minerval yo zo tindaka ba mo ba se ba lia to ba futa mais moi yo tindaka ko bika ya Minerval la mwana obike na minute ba shigolo ba betelo calquer ba gigolo nesi ba nani non ba gigolo bato ba repa basi pour amour intérêt nesi ngabo na bando pesa mobali zwa mbongo zwa basket
zwa kepi na ndeni eza kotula to nini otokela mwasi mobali fa salela nga na koyaka te oke na keno so eza nini western na tise so mobala na poto mbongo menga na Afrique babi oyaki na 40 chombo otikali na misato te na yaki na mwa 4 na tikali na mibale bavalise nde yaki misato na wana mibale aneki yapi izalit mo yango yo mosusu ya babase na nga redi bailo sentiment nini esalaki okabela moto de chombo te bawana eza bato na nga ya kati doya kotali bo baleli chombo ma nayaki nde na 3 valises na ndambu ya bilamba na 3 semaines. Ok, merci. C'est Pauline Lumumba, RDC Monde, Angèle Moussoeli Makizembe, Adèle Diogo Bagou d'Angers, Massananga Juvenal Kibala na Paris. Koko Arafati Makizembe. Zaba Massa? Non, wana za Massananga. Aza Massananga, malgré la guerre, na biso ma master. Toko continuer la guerre, ngokaka. Mutu déjà tiki na ye musala ngwa koti na ye babulo na ye en tout cas Juvenal bambote na yo Makizembe moi mystique hein père yaka yonde bateo sekit sekeri yonde osimbe saki quoi faire la mutaka pembe na mobutu fali pupa mtaleki bango nyonso na Kongo na be mikolo ndenge ya za séjour osimbele saki te oui ngana muto mobutu ya wangani na caméra te osimbele saki te ngana star pas star mais biro zo wanga na makambo na caméra muto mobutu après c'est la main d'or quoi faire international pour depuis to bande émission yondo zo kanga ba photo zo encadré te azara ba yebika ça mo sikito za bien par rapport à actualité alors afimo ba mener C4 état na ba RTG. Voilà, alors Fifi Siwa yaka to silisa. Oh, grand prêtre. Balobi grand prêtre yewana donc yaka. C'est là. Donc balobi donc grand prêtre yewana yemoko azana toujours. Fifi Siwa yaka poto kende na suka. Bon, toke place Siwa zali to silisa. C'est comme si boponani pena bino mibale si moi kitoko Ken piano mon boss camarade yango basala bino triage ou bien den non c'est la famille c'est une fille tano a kitoko ana bagage intellectuel ana makambuta niveau car mais ce qu'on a orgueillé a solo la tellement kitoko ba fika biso ba makolo makasi na lobby ezana ba film ko pe ba bimina media bazo finga Fifi wa répondre ate et ça la bino comment ba répond moto ça zo lobano bazo finga pour kiper fois na makambuti so moto va na makambuti si wa so répondre pesi bango makambu ba bindengo yebo eto mona lobby pe polémique botami nesi na ndeni non na ndenge ka ndengo yekini boye bon ça bon bano ko se makambu bano baga mabe babara to côté tanda na te bano zo ta mabe do ba mba zo mabe nyos ba pesa ba to mais ko lombo makia de sa yemba basia bilongi mabe ba milongi migugu ba mba zo na pour finga basia ki to parce que seulement ils savent que ba zo mabe na ba mba la sa biso po e comme la ta ezal ko la mala biso mais tellement que na bat la biso ba zo baté différence est à l'arbre. Donc les gens qui ont fait un bat ba finga nga mikolo bi ka pas bager lobi na zo etant batine nga ba lien bat ba tout dans les États-Unis fimo fingo on a un problème né oh bon mon Dieu m'a témoin yo ebinga non c'est moi na répondre à té pour nga pe na ebina nga pe nga finga mais ezana ba base dans l'éducation dans la té et puis ndena za bo responsable peut déjà boyer on ninga na té beauté penate bodon et la maman que tikopo maestro c'est avant tout ça ne mission faut l'atelier la mbali puta. Donc là il y a mal pour ta mettre déjà une veste déjà bon coquille dadis. Fifi Siwa, est-ce que relation à bino eza relation normale ou bien qu'il les est bien en quatre? Non, tuni nanga qu'il les est bien et bimate na. Ezande na grâce temo. Ba finga biso zo muso to va net au suba boy. Ba finga biso fille partout hein. Ba sala bino partout. Bo sala ka boy bo sala boy mais na grâce mtabi mviva na nga na mtabi na grâce. Pour zo ke bat bakansa, so bat balinga mingi ezala ka buzo ba. Tu vois aza mpaya ayo zo na mboka na bango. Nesa boto ba no tambola na biso délire. Yemo déjà na elle à part beso na lobi ba na ko sele. Yemo pe déjà ayo sa maman boy
nakin et celle ngake faut tant ça dans la plus kana bata politique mamba gouvernement tant sunga pe na ko accompagner ya binzela te ça non kende ngape tant so tan élection so to liam bon élection na mboka décembre élection faut tiam bon na o miser yango pozwa makambo non on est là on bosse so to bosser na mona mambo belé na facile donc ken bat bazwa temps finanga laissez-moi vous dire vous êtes deux personnes très importantes dans ma vie. Grâce à vous, on peut parler des situations. Grâce à vous, atteindre ça dans l'internet, bo finganga. N'habitez na ça na mnoni. Bo continuer, mais sauf que en 2019, bon, on a bien que Nazana qui ici. Parce que pour le bien, bon, déjà pour tout ce qu'il y a un mois de 2018, bon finganga makasi. Au moins bon finganga bo kanga miss, bon finganga bolo banga elongi mabe migugungai. Donc nga elo côté nga na bolo ba fifi so finga. Fifi so amunene, amabe, ape me bo baby sabilongi parce que ezo sanga makambu tant que mamnanga e simba. Bozaba elo côté. Siko to ki ba sali o refait à visa. Non déjà passons non. Zano. Non nga kende Canada to ki ba sali refait à visa. Zano. Ken. Nga refi. Na nga na tout mam son parenthèse monel bango ezate. Passeport nga non des aboisa pendant ngate. Et puis sauf on a voyagé, mais je vous rappelle, désormais bateau à la RTGA, que bateau baki c'est la nga sous émission. Donc retrouvez-moi chaque donc mercredi dans sa émission, vendredi dans sa émission, semaine en hollandais. Donc nous avons mercredi, nous avons vendredi, nous avons dimanche. Tous les 3 jours nous avons la rediffusion. Donc on envoie généni. Tant dans toute cette émission dans ça comme pendant le 9 yaka pour te fêter anniversaire dans mais fait qu'on a fêté anniversaire dans la quinte. Mais au sein le 9 c'est dimanche. On a botama le 10 au voyage tant que tu as l'émission non seulement le dimanche, lundi anniversaire, non mardi préparation mercredi, faut ça la sous émission. Donc on a nga mabete nazo lia penambo puis biso candidat ya bana moamba biso honorable plus mabilo numéro 7 père na biso pianga boulot bo voter bona ba ndeko na bino nga depuis na botama na 6 classe na bana maman musala na tambola na ba chaîne T na ya na RTGA ba pesa nga musala na vie donc na bo comprendre nga mo so na zana mo ba excès wana c'est parce que ba benga nga na kombo na chaîne les arabiens mo konze ba na kombo nga ba ebinga na kombo nga pe vanessa bo kena couverture na Facebook na tie photo président na kena page photo président za siko n'importe qui ba to ba linga biso pour intérêt au moins te ba longla ma kombo na biso po ba na bana ba beaucoup la ba ndako ba paya mona mkolo ndako zaka mona mkolo ndako ozale chez bango ata ba kana e pa na bango e ba no PC sengo pas na bango donc pour comprendre que biso bana bakolonda qu'on est à l'aise va voir qui la moto même pas ngana mona mkolonda la mopa so ya yebo bengana ke na facile non mopa biso toto eto ya mbabatu nyonso pour dire que na bato baloba malamu RTGA comment bakata yango parce que ba ela ka intérêt ouais ce qui est vraiment que balinga RTGA solo c'est que n'attend élection boy tout le monde a propagande à perdre na bisoti tant que bon ça la on a bien là nga ata père surtout comme bébé nene parce que normalement on dirait ata baselo kiss y a un jour aussi là oye banoga yo ngasi wana et la fin on est très à l'aise. Voilà, merci. Alors to comme na biso vraiment na suka na bi que tozo continuer 2 ans il y a quartier latin bon moni maestro Rotso Yemba fali pour y aller là Vierambo Aza déjà quartier latin déjà sur place. Donc après on a photo côté la lifa mutu moi c'est lequel a ravi na comme ça fallu ma casse d'avis mais ça fallu autant la fallu la musique toni fallait ni mo boy chance kana na ke chaba fana comprendre ki zela na tourner taboye poto so la ta dimi Adel Chogo baku danger venanga Louison Mbata yo yebi venanga Jimmy Belaou patron, venanga Jimmy Belaou boss complet, boss de boss Gauthier mascotte, boss de boss. Na habité, tozo ke na na suka, est-ce que moi ezalité, to me ko sala live mo wata lobby peut-être ça la biso bien na siège na biso vraiment. Oui, pas de problème. Le but non ya na 10h, non ya quand on a 10h. Non zalana de na 10h, na na mingi pe musala na zawana. Mais to ko so to be biso mutu to ko so na kacha polémique. Que polémique na ndeni. Non, to ko so na kacha polémique. Il faut supporter polémique.
te maman ekendaka bongo me nayebi te polémique ngo mpe na ndenge nini na comprendre te ndenge oyeboye est ce que okoko travaillera chez Noli ou bien oza na boule osala site nga mpe na banda nakogere site te na banda na ndeli yo nde ogera site boye nakoka te Noli déjà c'est bon Noli déjà c'est bon de moko te nakomi keni lukelanga fifi lukelanga bango po yebi bino bato na ye voilà merci et ça la bien soko lakisi biso fidélité wana vraiment ekosala biso bien ni na vandi boye Noli a logé nga na hôtel yo pe ndongo sabongo komi nde na Noli oh Noli linga na yebite nga Noli betela masaba bolingo te nga na yese a logé nga ne ozokende na konta musala kende hôtel ya wana principauté so comme de la part de Noli et madame Sophie Bintou que je salue la patronne ya hôtel wana principauté hôtel logis Noli muta logé nga kuna billet papa makamno so tuna ye c'est comme si bana Angola bokoka pena ko s'engager te que mutu moko asali pe site pene fandi nga dena zana pa Noli na ko kape mamba ko gérer ba site de la linga la travailler pa Noli boy no mitu pas ça va travailler linga yo no za bofuta bato siko nga na vandi na bando calculer so fin du mois oyazo na ko kate na zaka wana nga bafuta ngai mais nengo futa ra minerval ne poko gérer ba te wana na ko kate minerval wana droit na nga la bota qu'il faut na assumer oui droit ya papa te mais droit ya maman yo ke na bonne na lobi boye papa sala wa ko sala mais nga na linga de bete la lisolo ke ta maman sala nini pona yo na zo kaka na tindi so ba ko futa te nga na yebi na ngate les anciens nga na pesa mbongo minerval la mwana ya ngwana c'est prince ya wele azolanda biso nabi ke ba prêtre baza ebele moi bambote keba moi bambote sala kena kenda nga déjà bongo stone na yebisio ala maete papa miso mona badanyo benga te abala te no aza célibataire aza pe libre numéro na nga kabo contacter so wana besoin c'est nos promotions membre députation mais ya mabete aza libre sérieuse aza fille sérieuse sérieuse hein OK promotion si va ça là aza sérieuse sérieuse Ozana no mobimba. Oui, mobimba. Donc merci beaucoup na yo Ken Piana, merci beaucoup na Stone na ngai na cueil na makambunyo surtout na Stone na ngai donc merci beaucoup. Prince Yahweh ministère à Versailles à Zolando aux États-Unis. Prince Yahweh ministère à Versailles na pesi yombote Angèle Moussoaili Makizembe la patronne ba bien yaki sarana na Versailles ba chemise ba sandales les dégâts na regretter pour la salaire na mboka te Jojo Ngondate avantageuse Bozé Belé Gigi Bokole Platini Menga ministre d'État boza tellement belé ba komba ngompe c'est comme si on remplaçait trop ya grâce tellement eza mabete grâce à ça fifi aza na epeka na te pona mutu do fifi aza na pona mutu nyonso to azaka ateke o fifi ka boye ya ye pause na toza biso misa to fête anniversaire na nga bango nde bot ba organiser grâce tellement to qui a côté déjà grâce te ya grâce tellement ya le 4 ya le 4 le 4 moi si go grâce tellement aza ateke aza mbouye aza na Chine nde te aza na Chine nga sona le bondima. Merci. Merci. Tosogisi na biso wana. Est-ce que ya bak sezali? Te bak sa déjà te boza la brancher la lixier déjà na kin donc makambo ezali be monsieur ezali bozo na bino ngai donc fimbu makambo toujours avec Ken Piana ngamo mwana papa Noli Tamboule sage avec 3W Congo Top News na zawana be monsieur ezali makambo ezali bo comprendre na pesi base solide na nga balobi ready by le sans oublier lik babi lik yende makambo donc na ndinga mabete tozawana naza toujours na kin donc na zawana. Voilà, merci. Alors, on a passé merci na Prince Yahweh, Adel Djogo Bagou Danger, Ser Poli Lumumba. Bozomona awa vraiment suite ya bakara, awa ya Fifi Siwa, Ser Nabiso Angola, donc la lixieuse. Voilà. Alors, de Megan et Landani ya Basia qui toko vraiment ya média. Et ça les mana noté, et ça les mana noté, donc il va vivre na vie moko. Batu ba na Paris ko to ba télématé. Non d'abord dans la kuna poto. Ouais. Oh ezala boy to landana. Toli koyeba te donc bord na yango yo. Naza ba on est tembe. Ba on est tembe vraiment. Est-ce que na kini po okumba? Te na kina okumba te bon nzela par rapport donc oyeba penza te donc makambo eza nango nakara ngoyo.
Voilà, bon, on a déjà déjà to komi na suka. Merci Prince Yaweli. Viens na Jimmy Bella ou viens Luiso Mbata. Balobi batuboza vraiment ebele bolandi biso. Angel Mouswaili Makizembe, Koko Arafat Makizembe. Donc suite yangwane linge kende, je pense. Donc bolandi biso père. Wana bambote. Voilà, suite yangwana. En tout cas, moi, je suis là. Je suis Nana Ketchup Mami Bafana. Je suis pour pas cap la merveille. Leader est propre, est bien à niveau international. Numéro contact 09 74 59 23 96 09 74 59 23 96. La main d'or yo quoi faire, il y a artiste congolais. Voilà, l'Xeba dollar piana mutakangi masolo ye botika omekika na falinga na on s'est chargé na yo. L'Xeba $100 c'est quoi? Balobi talara randenge mboke tambola. Donc $100 c'est quoi avec l'Xeba? Donc c'est bon. Tout ce qui wana na pesi venanga Luiso Mbata Adel Joko Bagou danger. Voilà siwa moi ma banga rapidement ça la biso bientôt comme une absolue suka. Merci beaucoup Ken Chanelia. Après Ken est dans la site. Merci beaucoup à ma maman chérie Mère Kabichi, Mère Kaya, Papa Crésois depuis Londres. Adel Kebina mon ami à Londres. Faut-il dans Macan Luka Chamundele. Patrick Ilunga, monsieur Patrick Ilunga, Ming Patrick Ilunga, Terry Mousikelo. Bonjour à toi, Terry Mousikelo. Trésor Yaba, mon papa. Trésor Yaba, toi, tu es ici. Et puis, je salue aussi Redi Botekol, Mbote Nanga et pas, il y a celui qu'on appelle Chèque Marginal, Mobutu CCC Kowazabanga, Chèque Marginal. Na Luanda, na Pessi Mote, pas Batutu Balinganga, ma grande soeur chérie, il y a Céline Tessi, na Luanda, et puis, il y a Laurent Kessebaki, ça, ma famille, je vous aime, monsieur de fa. Je donne n'importe quoi pour vous. Bateau, bon, mon angate, peut-être au CPN, el Kamote, essayez un peu de me contacter, au solo là. C'est la famille et le nom, l'ennemi. Je suis toujours na fimbo, ming de boulot, parce que moi, là, mon balo, à fond, là, mon thème, pour notre travail. Bien, Ken, je t'aime beaucoup. Tiamo. Bon anniversaire aussi à Ketia Bokechu. Belle sœur à mon thème, je t'aime. Voilà, merci. Thank you.